Mais ma bala nyonso yokufa bino ti. Na bato bakipaka bino, na bato bino bokipaka. Moi c'est mon boulot. A poster à mobali te pour baser belé. A poster na rotika nani. Mobali pe ya mon boulot. A poster à moi c'était. A poster na rotika nani. Héritier mvuki yo kolobela madova. Ngana muninga no héritier mvuki. Depuis quand on va nous bétonner ma sola saleté boy. Depuis quand? O tiki vraiment moi si na yo mama bana na yo lokola ngai ba balier officiel. O lo lobelela ye, o bi lobelela jona ye. Yo ko lo bangai. Héritier mvuki nga salione. Ti, koyati. Ti, koyati. Ah, nyoso, koyati. Voilà. Ti. Awa, eza Didi Stone. Tout ça la capture karaté na zokata. Karaté na zokata pour na moni. Babiloko ebele boye na kokolakisa ngo nyonso te. Numéro eza 0033 7 51 16 43 39 à la fin. Didi Stone olingi couleur nini po ba couleur nyonso ezali. On a simbi eza Didi Stone 30 €. Voilà. Tala simalango, tala coupe nango ezo bomanga makasi. Eza na 30 €. Voilà. On ressent la capture na yo na 00. On ressent la capture na yo na 0033. Ah bon? Papa Blaise va le bien dans zoo à ma casse. On y a sur ma finga kingai. Ebele pe ba yebi na bangonga te bazoyo kaka madova bakoti na retime. Ebele pe ba yebi ngai. Mengai madova. Na kombo ya Nzambe na limbisi bino. Ponga madova na yebi bino te. Mutonga na yebi ezande héritier mvuki. Mutonga na yebi ezande héritier mvuki. Yango moninga na yebi. Héritier mvuki. Ozala wana. Olongwati. Yo ko finga ngai. Oyo ko kabola bana. Kata la ifo. Kata. Ça dit minutes, 20 minutes, 4 mois bon. Kata. Oui, Didi Stone nango ezali. Didi Stone nango ezali. Eza na 30 €. Olingi couleur ni na la kisayo. Ah, ngaye. Ah, biso. Nala kisandenge ni nezokende mwambango. Nala kisandenge ni. Kwa lingaka buzoba te. Oui, Didi Stone ba couleur nyonso ezali. Oyebisanga couleur nini olingi na longolela yo po namoni biloko yo ko sala ta 3 jours te malgré ebele. Et ça ta 3 jours te po eza ebele. Voilà. Awa nazana Didi Stone eza na 30 €. Voilà, numéro eza 0033
Numéro eza 0033 7 51 16 43 39 à la fin. Moyen na épingle ngoya te na yebaka te. Na yeba ko épingle te soko yebi ko épingle o épingle. Voilà, namoni tokutani lobby. Nakopesa ka numéro. Tokutani lobby. Papa aboyi naloba la batu, voilà. Ngai na osenga ka héritier mfuke olelisi bana soki kota makambo ya mbandano azaka na Belgique. Mbandana yo azalaka na Belgique. Kokota makambo ya ngai na papa bana nangati. Nyoso ba fingi ngai yebi bangoti. Na yebi ka yo héritier mfuke. Outi soki wapo ye kaka vraiment po kabola bana héritier mfuke olelisi bana. Na yebite depuis kanga na komo sala na yo ba black ya buzoba boye ba sale black oyo na yebite mukolo nini héritier. Mukolo nini po uta soki wapi oya ya kokabola bana nanga. Olobi te babota 6 te babota 4. Héritier ta combien? Ata na 4 wana, ata na 6 wana. Mukoloni no yeranga ata 10 francs congolais oyo kipe bana. Po ya ko kabolanga na bana. Héritier loba vérité, makambo ebisaki nga pona papa bana nanga loba vérité. So lobi te héritier na zoya. Loba vérité. Bande des hypocrites. O vandi na ye lokola mwana malamu. Nsoka obomaka ye na kuzu. Loba vérité makambo yebisanga pona papa bana nanga. Héritier vuki loba vérité. Nandimite soka yoki makambo yebisanga ata seconde minute o boko vana edisus. Héritier vuki loba vérité. Po oya ko vana na émission o loba singa on dirait aux côtés là ye. Héritier olingi ete olingi papa bana nangati. Soki na yebisi o yebisanga héritier 10 secondes ezebele bobe bana. Naza mwasi malamu na sangisaka na yaka kokabola te ata mukolo moko te na yebisa ye. Mais oyo ko vanda na ba costume na yo on dirait okananga kala. Héritier nga na mwana mukete vinanga ekoki jamais kosala yo pasi ata ya malamu ata ya mabe vinanga ko kosala yo pasi te. Makamunga na salaka na vie oyo zomona mabe yo ekozwa autant. Nako limité ote ata kosala ngo ekozwa autant héritier mfuki. Makamwa mabeka oyo zomona nga nango soi-disant. Makamunga na sala na vie nanga héritier mfuki ekozwa autant. Mwasi makasi o nga nazali. Ozalaki muto benga tanga. Oyebisanga mama bana talaboye non yo ke sa elanga live. Boza ebele nana ngwa sa lenga live. Na sima ya papa bana boza ebele nana sa lenga live. Kaka yo héritier vuke. Okananga mukoni nga na sala no ba sale black wana mukolo nini. Ngana mninga na yo héritier. Ti ovandi wana ololobela makambo mbanda na yo na Belgique. Abaleli yo mwasi na yo mama bana na obo sala ne plus de 15 ans. Yo ko fanda po olobela nga héritier vuki. Ngungi nini aswaki yo héritier vuki. Na ko ya jamais na droit de réponse pour na papa bana nga. Na ye pa na yo héritier po kaboli bana nga. Olelisi bana. Plus jamais na nzela na nga héritier vuki. Olinga ko tuna ngai mama bana makamni na yoki te yo tuna ngati mbala moko
Pion. Oui, que ça live. On va nous diminuer hérité mvuki. Suki ngana vandi boye. Na telo menduki hérité mvuki. Oyebiki na yebe pele ayo. Na pesi oka devoir moko. Hérité mvuki makambo yebisa ngana na crèche. So yebisa ko papa ba na ngati hérité mvuki ngana oyebisa ye. Soko yebisi ete ngana oyebisa ye. Bande des hypocrites. Na penane na vanda boye vraiment ngal kakila ko ilike vu. Hérité mvuki. Ngana sina kalikila. Na kalikila kote. Na kalikila kote comment kalkilenga? Calculer mbanda na yo zaka na Belgique auto bala mama bana na yo. Tala muto kote na minduki ye wana. Otela nga minduki na sansine. Basa je oyo to sala na yo na ngo mukolo nini. Arrêtez la bleu comment s'il te plaît. Tika. Yo zo ba me foi bisaka bango ke yo za na mobali na yo, oza na mobali na yo bientôt mariage bazo bala yo. Concernant makambo bango bake bazu vidéo na bake bazu batie balobi ke yo loko ozo bonde la libala yo zo bonde la libala te yo ndo po pesi batunde réponse dans o question batuna ki yo zo la mariage te yango la pe annoncer bango bientôt kala minute tozo sala mariage tozo bala ozo weli sa wana te lo remonte lo ba o rolo bana comme ça aussi ça makambo bonne fois pour toutes batika o vanda calme o sala vie na o calme o boko la bana o te ka bakabelo na yo za mwasi oyo na vente aux enchères aux prix. On a bien un superstar, super mère. Mais là, moi, il y a plus de monde qui m'a commis à occuper na hôtel. Oyo zo le balo baka rapo basi sabati ko vanda calme parce que c'est moi qui dérange. Ngande mon azo déranger ndé. Po balingi yo za les résister, balingi bana ba vivre té et lobi yo moko. Soki yo osaki moi si makasi te mais bana on a batelingana. Donc les ko lo ba ebele. Donc c'est-à-dire que mbanda mutazate moi sa mutate mbala mutazate ngaza mbanda mutute. Donc yo bala ko sala ki vina yo ba mo ba kenda ça fait plus de 10 ans. Donc on est obligé faut ça la vina yo. Vous comprenez? Donc, maintenant, il y a régler quand il y a ni noana à l'après au tiki makamala ko kipete muta a posé question ma bete te ka bablo ko na o bisoto zo atole sabana c'est tout ma chérie. Bientôt mariage Blaise Mongo na bado va tozo balana ya ma bise binoke aza pression ko balati a olata ngoma olata ona ki boko côté a olata ngonde olata mo botika ya vanda calme asa musana na ye aza ona pona butute aza super mère na vente aux enchères aza na prité basa boy baza mingiti. Merci chérie. Non, c'est bon. Parle, non? Non, c'est bon. Non, bien là, parce que mon passe na ça passe na moi. Je comprends. Bana baza bana na biso. Donc des ans donc bana baza choqué par rapport à ça ko comme la mutuna bana te na mutawoti na bango. Faut réfléchir pour ta la paix bana 4. Ennemi mutazate moi ça mutazate mobala mutazate. Yo zo ça la vie na yo, ça fait plus de combien de temps? Il y a zo soki baneni. Beritier wana bali soki moi si ne sonde atika ko finga bato. Na bato bazo finga ngai bali boma makambo ebele tout ça là mais bien te mami ko ba mingi te baka muke oza na ngoma sera pour continuer live now na la kitina na sena zo mon pepe parce que eza mama mingi na passe donc faut to changer to bon balobi rechercher la paix avec tous sans la sanctification personne ne verra le Seigneur après la mort ils ont la vie moussous ils ont l'unité de l'esprit amen donc ils ont l'unité de l'esprit de Dieu d'Abraham de Moïse d'Isaac de David de Jacob de Noé non c'est bon mère Madova ayaki koluka mapa akutena messe Blaise Mongo bapesi ye boulangerie yango so comme na idéologie ya Kabelo mère yoza grand prêtre ko vandaka boité kende moi Brésil bandoteka mo ba Kabelo banini Madova bandoteka ekomi mabe ko finga ko seka ko chola mais non faut arrêter baleka na batele ba yemba banzemo ba finga baloba ba chola ba seka ye a répondre te poser habitude na yeza ndenge na yete ya loba ki wana zate ko poso ni fala loba parce que ba makambo mabele kai bele azana ta ko loba te ya ko humilier papa bana te ou bien son ndeni te papa bana bali aureni ba mo vi mo bimba donc c'est à dire que ba tona ba tika ko kota makambo wana tamusu batindi bango te mais bango ba kei même ata mutatinde bango c'est bon que mais il fallait pas maman bana faut beaucoup de respect biso peut to apena bana pe basi to bala pe to bala ko tuté to bota pe bana pe bazali ozomona mais li ba le sila moi ça comment la vie na ya ça la vie na ina pe na ça la vie na bana bayali donc c'est tout donc voir même que tu bana na ngako to balinga Madova koleka ko tutamsu ngamo papa na bango po abi papa donc maman oyo donc to ebité donc biso ka ye soki yete muso azate ozomona donc c'est-à-dire que ayebi ko fanda na bato aza mwasi oyo soki alobaki alinga mobali ya mbongo Madova atamso alinga Blaise Mongo talinga bato mbongo ebele yaza mutabolingo
c'est-à-dire à une princesse na Paris. Vous comprenez, Luka lipa akutana mais mongo ba pesi vie. C'est bon, merci beaucoup, je vous aime. Bisous. Voilà. Mami, continue à la invité chérie, na kisina zo mon pepe mokepo. Merci. Tant on zo ba bon na Hollande et ça va pas si na motema quoi, mais loba o yoko loba c'est tout un point très et ça bango ke yo so loba ki wona za pona ko welisa te popa to so ba yo so welisa loko ni ole la kaka yete ole la yete maso c'est là yo comment na mosusu batala nengo za ki boso na nengo komisiko ozo vivre l'esprit à 2034 les droits comme na agini Maclo de kamenga comme na agini Pelletier kamenga comme na agini Tracy comme na agini ben non. Hein? Donc, il va porter parole à monsieur comment vous avez marathon. Alors, Bioza, vraiment, véritable papa. Alors, s'il vous plaît. Ngai na koloba lelo mokolo ya liboso pe ya suka po na loba makambo yo mais devoir na pesi héritier mvuke yebisa papa bana nanga vérité na nengo tonga ki epananga oya mape ya makasi na ningaki osilisa po na suka na yebisa yo na sepeliti so na kataki o makamsu na ninga na yo kati na zelaki osilisa après na yebisi yo na sepeliti yebisa héritier na Matthieu chapitre 7 verset 12 la Bible nous dit oh lingi basala ote ko sala pe moninga te za clé d'ordre ya vie oh lingi basala ote ko sala moninga te donc mado vaza awa pour na kofinga mutu te pour na droit de réponse te soki mado vazala ki mwasa mabeneti basi mso apoto bande konanga me tata wana aninga otika omona tabana te babiso kutu akili me bana zana di distone yako voilà nazo senga na basi nyonso soki na lobi mabe bolimbisanga mais bolandanga très bien héritier mvuki o nazo lobela awa aza porte parole ya papa bana na ngai aye koloba ngana na bana cécité na bana 4 o na botana papa bana effectivement na bana 4 na botana papa bana ya papa bana mi bale wana nde na bamba bango bana na ngai na komisa bango 6 héritier lobi te bana nanga baleli yango na ekotaki mvuki héritier mvuki olelisi bana na ngai on a respect ya papa bana nanga na koki kosala jamais droit de réponse on a respect ya ba mama nyonso ya Congo pe ba papa nyonso na kosala droit de réponse à papa bana nanga ti on a respect ya ba parents ya papa bana nanga na kosala droit de réponse te na assumer nyonso bolobeninga ya malamu na ya mabe na bato balaki ponga na bato bazalaki contre nga zamba lola leka na olimbisa bino mais héritier mfuki soki olobaki ka nde bandeko nyonso balobi elinga ozala problème te mais oye okabolanga na bana nga na tiko te mais yebisa papa bana nanga vérité makambo nini oyo yebisanga o papa bana azokangama na yo lokola moto malamu azoyeba te nani azolia na ye nani azomela na ye héritier mvuki yebisa papa bana nanga vérité po bana nanga bana posa ya papa wana kosalela ngai mabe te yebisa papa bana nanga vérité héritier mvuki mokolo nga na koma kosala no ba black wana mokolo nga na koma kosala no ba salge héritier mvuki nga na moninga no te pendant lelo ti lobi vi na ngai na ona sepela te boko tika nga na sepela te héritier mvuki boko tika nga na sepela te nazalaka mwana mawa na boka bisengo franchement nazalaki na maboko na bino nazangaki esengo nazangaki esengo basi mokili mobimba danseuse nde danseuse journaliste nde journaliste mwana poto nde mwana poto
La sala rando atana mwasi morote. Nga madova. Na yako sala ka rando na bandeko na nga bana bamba innocent. Soki ba finginga. Eza makambo réseaux sociaux balobaka eza église te. Mais ngai moko madova na za église. Malgré les réseaux sociaux des églises, ngai moko madova na za église. Na oya na droit de réponse te. Et pas ya ba congolais na ba congolais nyonso ko bo fingi ngai nzamba lola pambola bino. Bo sali ka musala na bino bien. Li ba futeli bino. Bo sali ka musala na bino bien. Malgré Nathalie Amote na yoki kaka. Mais na obo ya bino te. Bande konanga réseaux sociaux. Na ela bino fort. Na ela bino fort. Dans les labino forts. Minda o ils en appareil yo, ils se permettent en été natanga. Voilà. Tout tapoter tout tapoter. Tout tapoter, tout zaki na 500 tokiti. Tokiti pourquoi? Ngana o la sabilo akito quoi? Ah, non, matza mutute, oya ofinga nga lisusu awa. Non, matza te. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, olongo lisu bazeo, ezara Milan. Yo te s'entendez. Dans la mer Milan. La santati. Voilà, échantillon basa 3000. Awa, tuza na biloko epele. Ya olakisa tozoteka tosolola bosa bakati botapote te naza mwasi malamu merci beaucoup et ça exemple à suivre mais yango bango bazoyeba na bango te nini oleka wana eza zuwa ti bino bokoti ka bango bopelisi ba live eza bango zuwa nga nayebi papa bana nga koleka bino to voilà merci mama bana ebele malgré bakabolinga na bana mais naza na bango kaka voilà merci beaucoup. Didi Stone est à 30 €. Couleur nyo sezali. Yo sala capture na yo na 07 51. Ah, bana matonge bendele kwati. Te na kipete. Na sona lobina ya na vie privée nanga awa. Ngai mo kama okitati. No sala moti. Soki mutatuni obala na lobina na balite et comme vie privée ngo bébé nango batuni nga bwana bana combien na lobi to wana bana 6 lisumu ngwana héritier vuki alobi te bana 6 te bana 4 lisumu nga kangwana obo pelisi ninga ba live bande ko nga ba congolais héritier vuki le disi bala nanga bino pega mbo ko lukira makambo ti bo poser nga ba question piège okotinga na mutamo ya miniature malgré bo rendre nga célèbre ngai moko na yebaka te nzoka na makambo boye non tala ba vidéo batindelinga malgré na fungolo ya moti mini ke zongi na yeko pesa Karine Mokonzi Mbote na ila fort ba chinois bozabi la Chine bozabi Karine Mokonzi iyo ne makambo
ngai soki olingo finga ngai ko finga bana te kolinga jamais kokabolanga na bana naninga bana makasi mobali nga pe na ye kokuta aza na bana modèle bana ana balinga ngai ana ye kopesa bana nyonso famille mongo mote modèle bana ana balinga nga bomona na sala ka live na tiaka bana moko ba costo boye baza bana papa na yamba bango bakoma bana na ngai na yamba bango kitoko letekeno na chamba na yamba bango kitoko o baza bana na ngai ezaka bongo héritier mfuki aya lobi te bana ya mobali baza bana ya mwasi te héritier mfuki est-ce que vous êtes vraiment parent héritier mfuki est-ce que vous êtes vraiment parent oye boye ko kabolanga na bana oye ko kabolanga na bana nanga baleli héritier mfuki bana na bakola boye bayebi kutu teke ngai te mutu na bota bango bana yo lobi te ba démarche nga na osala po mwana wana ya poto oyebi yango mais pourquoi oye ko kabola ata papa na bango ayebi ba démarche ni tozosala po mwana na ya poto pourquoi yo oye ko kabola pourquoi yo oye ko kabola héritier mfuki ata 10 fois congolais na yo ata oye katana babenga yango su nini nzambe elimisanga na ndenge mabe te ata $1 na yo ekatana héritier mfuki sopesa bana na nga yo kutu oyaka te kozwa sopesa bana na nga mpo oya okabolanga na bango héritier mfuki vi na nga mobimba na kobosana eloko te vi na nga mobimba eloko oyo osali bana na nga na obosanaka yango jamais oke bobloke émission wana mpona nini soki omoni ke olobaki bien émission wana obobloke yango émission osalaki epai ya papi botalatala obobloke yango etambola te mpo bomoni ke ya mabe po émission nyonso eza na YouTube ka wana nde bobloke obloke yango mpona nini olobi nini kasi nayoka Je vais l'avoir en contribution. En sommet. Je t'adore. so na matisi yo oyo ofinginga ezala vraiment mabe makasi mon amour moi aussi je t'aime mon excellence zela nazoluka place nini bamatisaka senga demande osengi te senga demande na omatisa yo senga demande na omatisa yo bientôt mariage ça va que bientôt mariage nzambela. Le mariage c'est une institution mado vaza moi sur te jouer la Bible na livre ya Corinthiens demande na livre ya Corinthiens 4 verset 1 à 16. Corinthiens 4 verset 1 à 16. Les mongo azui madova na Bible na livre ya 1 Corinthiens na Corinthiens 4 verset 1 à 16. Le mariage c'est une institution bientôt madova azo porter kombo ya mongo azolata alliance nzamba sanga na ngonga na Jean 3 verset 8 mon pépé. Tu es sur la gauche, bien à droite, bien à ci. Dans Jean 19, verset 17 à 22, tout ce qui est écrit dans mon Yamadova, et c'est que maman, ni papa, ni mobile, ni noko, ni tout le monde a pouvoir enlever les satés. Donc dans Jean 3, verset 16 à 17. Nata la demande. Voilà. Allô Amado, bonsoir, Yananga. Obi ke oleli singa papa Blaise, j'espère que oyo kanga papa Blaise Yamado mobali alingio yaya mobali alingio Yamado na mimonika epa na yo ngape mobali azunga na bana 4 Yamado vanda na papa Blaise nzamba pambo na mo pe abolingo la kise pa mwasi na yo
Yamado concerne en peso vanda na mobali na otande mobali na oloba ya okumiso na miso abatu do afundi ya lingio o lati bagite Yamado nga mobala memanga na poto abalanga ka coutumier mais mobali ya mibala balinga Yamado abalinga coutumier pa balinga na kati église ya nanga okolata bag ya le panier sur kill via mutu nzambe mutachara point mutachara mutu virgule arocholo virgule mais mutachara point so nzamba lobi te ya mutu loba yes loba non azali te ya nanga yona bi ya garder mobali no ya bosala bien bosala soudé longola ba destruction ba héritier ona ya nanga concentre na mobali no ya bosala bien bokeli boso ya on peut na mati pona biso que je t'aime beaucoup donnant supporter ya nanga Mouta finga aya zalité. Donc, bozala ka ensemble na mobile no bokeli boso. Papa bless mongo. Nzamba pambolo papa na moni bolingo la ki se pa ya mado boza vraiment ensemble. Nzamba pambola bino. Pambola pe. Vraiment oya kolinda mata amati eza live mo ya ba responsable ko finga ndete vraiment ekozala malamu menge. Ekozala malamu mengi sikoyo nazobeta masolo ya kabelo soki na beti sibino libako pona ya retien vuke onemisanga ba mama batomboki papa moko boye aneka porte parole ye po akitsanga ye moko mwasi na ye bauti ko bala ye mama bana na ye bauti ko bala ye kalate na papa moko ya boga 1m92 Abadi mbongo ebele iye olia lobela mbanda na ya na Belgique non ya eko lobela ngaye héritier-vous na continue oui bonsoir voilà tozo teka tozo solola biloko na ye nango la yebisi bino ya kafu biloko na yebisi bino ya kafu